Bienvenue, chers internautes, et à Mère Fashion de Nantes. Un grand merci Nabato, Nyoso Bozo, la Nabiso, partout dans le monde. Napesi merci Mingi, na grand maître Tama Mouchachino depuis Paris, na Molonga Ninaye, na Bossanité, Clarbo Boula, le mignon garçon de Paris, le Babyface Boss Djana, oh vraiment. Azali moto partenaire nangai o azali ko sponsoriser surtout vraiment Nzambe azala na yo Clarbo Boula leki bamado Boula famille Boula mobimba na poto Boulansoung. Napesi bino un grand merci, napesi un grand merci na Jolili Atala en charre et annonce pe napesi un grand merci na Bossanité bateau tout joyeux anniversaire na Patrick Binda yé vraiment azali pe moko na biso ya bandal ve na biso napesi un grand merci bateau tout bola na biso polingo de kitoko pe taille ba chinois nyonso pe ainsi que na bana membre o bozali ko soutenir Yabino Peggy Titan sans oublier ba charge na Kinshasa ba massa na ngai ba Dini Kumbi ba Mouna l'artiste ba Fenek chef Mokonzi bango tout pour na koyebisa bino l'actualité ya moko alelo vraiment vous allez obligé le bomona Peggy Titan par rapport à la vidéo na 5 kilo vraiment na zaki en couleur mais mère na ngai ma mère fashion maman Françoise ayibisinga non Peggy Titan moni ba analyse na yo o mingi osalaka esalaka bandiko na biso bien surtout ba chinois par rapport à affaire aux ali kolekana par rapport lelo to moni maramango so ezongeli lisusu parce que Karine Mokonzi avait dit yemoko alobaka yango alobi ke non natiki marambo ya barando et surtout par rapport il y a ba musicien ne bomona ka Karine Mokonzi avait vraiment de problème na bato belé o bino boyebaki mais Karine Mokonzi lelo a commis star vraiment officiel ou surtout as éducatrice de masse mais tout le monde a bandeko na biso ba continuer toujours en bandeko na biso ba continuer yango ezalaka nini na mamemili donc bino bokoma foxé ka ba actualité na makasi yango na bisa bino botala ba effet secondaire a maniqué ala mungi ka boya la liga ka boya la mungi ka boya elonge vimbi tout ça la musala oyo eza chronique eza internet malgré tout le bag internet eza glissé mais tout ça na ba limite tout ça la ba limite nazo comprendre te mame Emily autour d'un ba problème non na ba artiste et musicien en plus oli biso na buzz et ya zemi tout ça na buzz ya maramususu ya artiste na biso ya mboka Fali Pupa Elmara o ba tuko yiba ba bijou na Kivu kuna na Kisangani plutôt actualité ça bloqué et sikawana mais bino tellement Karine Mokonzi on a compris raté so Karine nango a salabino nini au juste boke ko la musa dossier maman chala mwana vraiment papa Tito tu es méchant est-ce que boye bien ngote que maman chala mwana d'abord de 1 abana musique avant que tout Karine Mokonzi abotama Karine Mokonzi a luka problème nani na bien grâce mi copain omoni so omoni makambo esimba te batikaka so omoni likambo etika te o se focaliser na likambo mutusu nga so ezaki yo menazo moi soni ezozala nini yango actualité yango Karine Mokonzi yango azali na Kinshasa le même actualité aye na poto bokoki kotika ete ke mutu yango asila tozala na makambo ozo déranger d'abord mboka lelo crash avion et salami bamapinga na biso ya mboka bakufi bolobela yango te ofandaka bobo bandi na internet bobandi kofinga yo mame Emily susi ya zemi na yo kaka ebimi kaka ntango euti parquet tolinga teke non tolamusaka babiloko moko boye botala vraiment makambo papa Tito asali ake koluka ntina danse za mamere tchala mwana mpo naka bafinga Mokonzi mais eza na sens te sikoyo toloba ngo ke bino nyonso ke bozodiembelaka ya Karine so balobi yango oh non bino bozokanisa nini parce que tozocomprendre te sans Karine c'est comme si boolia te c'est comme si ça va pas avec vous on doit essayer un peu ya kopesaka mpe plaisir na bachere internet bazotala biso batalaka mpe babiloko malamu tandis que babiloko na biso ya bosoto oyo komaki babiso bapeki titan tofanda na biso on essaie un peu de parler des actualités ozolekana na mboka yango mame Emily
Oh, est-ce que non ngana comprendre est-ce que tala non live no ça au sala ne batu ba finga ka oza batu mukie ba kumisaka yo ba koza ta ba deux personnes na ba bêtise yo salaka na ba buzo ba tu sais pas même parler obi neni ko édifier ba na ebité so bato ba ba supportera yo ceux qui vraiment ba santaka nengeni ils a passé na chronique yango na musala yango oza mutu mo otaki ko finga d'abord ba musicien ya on a compris était Sinta Kapashi zona soin na yo moko parce que nazo comprendre était molimo na yo ya sédition ya katula soif o batu tout batimbela yo osimbi Karine Mokonzi osimbi ba chinois osimbi Karine Mokonzi osimbi bana membre ngai na lobaki yango naza na problème na mututi tozomona kaka ba actualité na bino oyo bino bolingaka ko créer na bandenge na bino na ba façon na bino mais même pas Maître Tamar Mushashino Ari Modogolongo depuis Canada HM Télévision botala yango trop bato nyonso bolinga apegi titan Mylène Monge na Suède Elisabeth Monge Maman Odette Ngina balobela marambo ezozala nini bozi bosangani Papa Tito Grâce Mikwapin Cynthia Katula Soif na Mamé Mili l'ange du diable destructeur donc Mbabe Renan Mobomisi le diable est risé elle est comme Mamé Mili et le yo luka kazo mona te que non est-ce que sans pour autant tu es pas épousé aux fiancés mais oya tout est là est-ce que muto vraiment tanga ko raisonner le roi yo oko tout est la zemi oko to yebi mukolo na ngoti moko tout est la ngozemi est-ce vraiment na patron na yo après ça ko conseil te na ba besoin ya salito créa yo balité mobali na yo ba yebi ete ba yebi yo ko za fi moko boye oyo mi pesa partout. Est-ce que mobali vraiment ya bien ko konzima zemi na yo mamemi n'importe quoi na yeba te soki zemi yango za ya commandant ya parquet parce que yo pe katula soif numéro 2 après qui peka soki pe eza ya ba prisonnier o ba umela na parquet nkolo zemi azoyeba na te mazo gangela ngo tu es pas même pas épousé Papa Tito, omoni yo, tane ba chinois ba osabola yo. Pour créer l'actualité moroboué, pourquoi tu veux pas te respecter? Même si c'est roi ya polémique, mais t'as la bisika ni oko sa polémique. Biso to loba ngo ke parce que bino mona ke non parce que ba chinois ba loba ngana na nga très traité. Nga faire Karine reste notre sœur. Na kati ya groupe ba chinois biso betozali. Ta sœur na biso. Oya ko finga, oya ko loba n'importe quoi, mais même pas. O loba na yo, je m'en fous. Ba chinois bo telema. Karine azo préparé, nze monia sika d'ici là ils bima. Bozo mona na page nazo soutenir ba artistes musiciens tout sans exception. Tout fait ça courage. Et pourtant, futilité, on est très lié. On a des chroniqueurs, on a des chroniqueuses sur Internet. Non, moi, on a ça la binoni. Moi, on a battu Karine Mokonzi. Azara, on a un problème, Nabino. Tu es nengeni maramut, nengeni toré ko sala. Parce que l'actualité, ça derrière Bisso, ils allaient obligé Bisso tout ça, l'actualité. Neti après oyo nazo lobela mambo salami na kuna na Congo ya bomoni pe na lati vareza Congo félicitations na ba léopard na biso
Avadongo, un grand merci. Kerbo Boula, le mignon garçon de Paris, le baby face, boss Jan. Maître Tamar Tambo. Jolili Atal en chair et en os. Mabea. Maman a biso ça, la rabiso bilo ya bien. Aimé Toya, véritable maman. Maman mouté en malamu na monati. Ba chinois, message n'a rien à lancer. Ne balingi to déclencher guerre, to déclencher guerre, malgré que tout ça koto, mais to déclencher guerre parce que les autres sengara que non, il faut abiso apigi titanto loba. Yango zalaka nini na bino. Faut faire attention na bino, na appelle ça bino avertissement. C'est la première soin parce que non on a lobby ici. Ma chinom tu vas temporiser nga, mais na roloba. Tous en a besoin bouzo banabinoté, tous en a besoin maramnabino salité parce que marambo nyonso doit focaliser na carrière ya Karine Mokondi. Auto pisa ba bonne chance. Au batlora ba polingoto. Beni Amisi Alka Logican Lelo, premier citoyen Bandal. Stomy Boy général Alka Foulek. Tout bolinga rapegi titan mosé belé. Bokota, bo s'abonner massivement à la meilleure fashion de Nantes. Maramoussier Bandi. Maramoussier Bandi quoi. La PCBino un grand merci. Donc c'était un peu ça. Ozakaka, banalise sur le net. Pegi titan zo mekamo rouloba. On se retrouve à la prochaine. Merci.